site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Kame ya komone la sexy Yena maseza mati clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille mise Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy la classe. Ça n'a eu mikanda net ce qu'on entend à jouer on a besoin milimo la renaissance. Allez-y comprendre, c'était la Gloria Olangi avec Ndeko puis Roger Narata sur la rata classe babi non on rempont on a ya Willery on a retrouvé taxa pour manger à Salomon Zarana bien comme des garçons dans mon camp de garçons Salon la classe salon la classe dans mon camp de garçons. Bonjour nos fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission L'homme qui te parle votre émission que vous aimez beaucoup les gars monde entier na www.com Congolengi TV monde avec votre simple servante Gloria Olangi, une américaine père de Congo. Après avoir reçu votre artiste des Picho Savané Papa Confort. Aujourd'hui, je savais que mon amboka pu Roger par rapport à quoi, par rapport à l'information de groupe Wenge Musique à Maison Mère et de rumeurs. Oh, les Zolobama, ma bouche autorisée, ok, les Zolobama, il y a bon mes athées parce que ma cale, les athées années réalité Zolobama. Mais avant de commencer, je dis merci à tout le monde qui me suit partout dans le monde. Et je vais directement Gianni Sita Tchungam pour tout mon témanita Sita Moninga Rex pour le grand frère chéri, pourquoi pas aussi. Ah, Didier Kabongo, merci à Loris la Congolaise. Loris la Congolaise, merci à Momi Radjabou. Momi Radjabou, balobi est leader na bango l'équipe bango tout nambongo Momi Radjabou pourquoi pas Papi Boto. Merci à vous tous allez Django le roi de Chicago. On va souvent la pub mais c'est Adams. Adams Dubaï Kinshasa. On se retrouve juste après. Agence ya moko o elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solo la Adams business avec Adamo Kumbo mutu ke kolonga Dubaï koma Kinshasa net na film on comprendre te notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois, c'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons des groupes de conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubaï oza possibilité ya kutia biloko na yo na kati ya mutuka okoya kofuta le même prix ofutaka mbongo no ya mutuka autant de lignes okani na mutuka yango nde ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubaï oyati Congo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Cet élément fait plaisir. Nadjani, si tu as pour mon thème, si tu as reste beaucoup. Pourquoi pas le Django, le roi de Chicago, Ben, d'autres effectivement la Bilele. Si tu voulais voyager comme Gloria Olangi, Dubaï, Kinshasa, appelez-nous, hein, professeur qui n'a pas Dubaï, grâce à monsieur Adamo. Adamo, oui, mais Marabiso Dubaï, bah, un mois, Adamo,
Azarana biso na kata Congo lengi. Joyeux anniversaire à mon fils chéri, le fils de Mike la Duchesse, bébé Ryan Kibalou. On a fêté déjà 2 ans na kata Belgique na mboka ba Ansul Zolo, na mboka ba Fatou Miracle, pourquoi pas na mboka ba Rosa Kanza, artiste musicien, Rosa bientôt la libre parcours. Puis Roger. Ouais, Gloria Olangi. Boni. Ouais, kitoko sango malamu ndengo yekutanga. Vraiment nazana bien. Nana sengoka lobi mwana ngai. Apesa nga ba point belé donc mwana ngai lobi asisaki le bazwa ki congé. Donc abima na 86%. Belé po. Ouais, maele utina bokoko. Ezo kitatina bana et c'est pesa nga makasi. Merci beaucoup, félicitations à moi, on a vu sur moi, baby, moi, SP, moi, on a pu Roger, moi, on a Baglo, moi, on a Star, Azastar. Félicitations vraiment, papa, moi, on a Tanga. Tu peux t'en solo un groupe Wenge Musique à maison, mon bon groupe maison mère. Wenge Musique qui toko wapi na biso to utaki matadi toza mboke mbaki Kinshasa tozo beta to beta ki na espace Malos na monga fula to ayi ko beta susu na Fikine lobi su to beta na Fikine. Milo va répéter peso le kitoko na rasi Gloria so ye okuta plein quand ndenge la zamba plein mais ça na ba la zamba na eze logo to banda nango depuis Wenge au mobimba depuis Wenge boye ba président JB ba Blaise Boula ba Adolphe donc bazara na la zamba le wa Wenge c'est Werason donc Wenge wana eze soute mais Werason atikala wana donc Wenge za soute. Oh maintenant Wenge ensemble wana eza soute donc Wenge etikala moko Werason donc ya moni tozana la samba kitoko mingi. Puis Roger Rimer moi bimela Kinshasa que ya papi c'est bon de machine soit disant à longue maison mère na were ba betali ba gazon nto ba ngono pa na moko ya papi na were problème ni. Bon, ma benanga ndenga na yanola na tuba te. Olobi Rimer na bouche autorisée des alines be miso baté présent Igwe baté c'est bon de pembeni ke. Yé pas tourner ngango. Papi kako c'est bon la machine pas tourner ngango. Ah, puis Roger, bazo bisangai o so in internet ndeni nango. Tara yé mona zo tunanga. Donc ils ont encore ma solo internet. La suspension te. Na episo ke saka ma solo internet. Bon ya maître mo rabeta ki lo beso mbata. Maître wana ndeza solo biso na Wenge Musique maison mère ezali li kamba mibeko. Mibeko tutambola likola mibeko. Donc moko ta ko loba totama na sa mibeko. Moko ta ko loba kazali likola mibeko. Donc moi ndeko maître wana abuka ki mo mibeko. Au monitor za famille hein. Biso to famille ko beta penza likamna muninga boza bien te. Okomba preza wera sotanga limbisaka likamba bongo ilelo ya bima mutu mabe. Oyebi yimo masolango tango moko ya Wenge asala moko musupe ya Wenge mabe. Ezalaka parle de brigade héritier hein héritier brigade bablo le kato ebiso. Preza wera son azara na katika cha Kabola mais lelo oyo hôtel Wata. Ah, lelo bino boloba ngo bongo. Merci go lelo merci ni ba pesa et soki akote. Le bogara longo pas raisonner que soki kutu oyo aza animateur batie mulanga ba koteli po aza ya endroit bongo ngai oyo. Bon en tout cas lelo nga pina lingi te ko kota ba mozinda ba mama mike wana ngai elo na lingi to so wana yo nengo tuninga ndeti mamba papi ka call bana mokili mobimba ba vena ngai me bangula ba musée FBI na Namibie ba Raoul Tono Prince Diamant Papi Kakol aza très bien. Aza likambata morte na président Werason pe abeti gazon te pe agobeta gazon te na président Werason. Et voilà, Papi Kakol est toujours dans groupe Wenge Musique maison mère de Igwe Mokondi mon bala bata masi de J Mampata papa n'exercer na Gladys. Au PC out bambote ma pasteur maman abiso Mampata. Aza na États-Unis na minute on a ba exaucer na Gladys donc ba congé là mon maman vacances kitoko ya maman pasteur maman bane belé. Puis Roger qui n'est pas roningana pour tout le monde dans ces roningana tous en internet total rapport tout total marabali banda mboka to ba réalité zo le kana kina affaire puis Roger ça quand des coups dans dadi mola ba vérité dans réseau bima butuna mo yo mukala yo kuna wafingi kuna azana ndaku te oyo azongi sike affaire elle ba licencier to comprendre te nani nde aza licencier nani nde abi ko commenter to ngato kono mnora yo moko po ngana yebi mo vérité mais ba téléspectateur banda ba kono pana yo moko bona mboka puis Roger. Est-ce que mambo tuninga des informations ngaske on azande la mère mende ya Wenge Musique à maison. Parce que la maison mais ya dadi mola na yo na Sankara. Est-ce que nga penda grand garçon be puis Roger
maison mère me pesanga confiance bato azotalanga est-ce que nga bina ko vanda na ya nola mituna ya mokombo wana bino tuni dadi mola azaki ndeko oyo to vanda na ye o comprendre azaki ndeko sina lobaki yango azaki ndeko oyo nga pi roger na bolingo na nga nazanga nango ton na mona kiye aza en orchestre te to lobaka na nzwaka ye ezara orchestre bosenga kaenda ye oseko kasi yo zo tu na nga te tika nga pena ya nola po bato ba comprendre aza ndeko nazwaka ye na RL TV ayaka wana azaka na orchestre te mam na loba eza na ndeko moko banda mpe kopanza sango na RL TV boye komona nde bunga ngai soki otuni ye bon aza ndeti mwa makwanza na maboko boye so otuni ye ndeko wana aza journaliste azalaka na RL azalaka na makwanza azala na RL TV RL mpe yango ondire eza esu te azala wana me nayebi te sa akóma wapi ndeko wana nabosa nde kombo na ye en tout cas so otuni ye akoyebisa yo nazwaka ndeko dadi mola aza peme na ngai mpona forme ye azaka stagiaire ya Pi Roger o comprendre azaka ya Pi Roger preuve ane ke atikala ofuta matin na maison mère o comprendre azaki stagiaire ya Pi Roger mwana mboka nde nazwa ye bato nyonso tu bayebi eza koto likambo ya bomba te o comprendre ata bafanatique ata baautorité ata bato ebele bayebi ke Pi Roger azali koforme dadi mola ata bato bato sur internet bayebi yango bien former mutu me mutando ke bapoto azana ba voiture bien yo Gloria Olangi ndenga na yebisi yo ndenga na yebi yo boye oza mwasa nzunzu bana ndimi te bakokosa yo bana poto depuis baza poto no bamona elonga dadi mola na poto te bana poto bayebi leo to yaka poto leo ba orchestre yaka poto leo bato bayaka poto bayebi elo nde to boyele pe na maison mère nde yango wana lokuta elo nde to boyeli nde yango wana po omoni tokomesana te na lokuta mutu boleka ina TV dimanche mutu boleki na TV dimanche mais jeudi azo ebisa bino ka uti poto asalaki une semaine yango ezaka ndenge nini boyebisana dimanche na jeudi une semaine ekoka ndeni pe akenda na maison mère wana est-ce que soyo kanga Pi Roger na kosa dépôt yebi nga Pi Roger porte-parole amnene na maison mère est-ce que yo kanga na kosa lika pe na kosa poani un nazala complexité deux na envie raté ndo mona ngai boy non na kenda poto te mais Gloria Olangi nan okutinga na ba relation na bato loka ba Jeff Wembadio na kata suki na salon la classe o bakata bato cher ba excellence o bakata ba grand homme d'affaires ya Congo o comprendre mais na kenda na poto te donc na tina tena kosa bato ki na kenda poto o comprendre po poto za savante et aussi la raté o comprendre donc na raison te kosa bato na kenda poto nga Pi Roger na za boye ta nzamba pambolenga na somba car ba melanga mbongo donc na zui carte mais il y a un car ya ngwana lokwa nga na zino carte na ko kosa raté ke na zui car ke na zo ba chauffeur taximan na louer mutuka ali na senge volant ya pesanga volant pa ba mona nga na voiture lelo ba mona nga na voiture à bleu le ba mona nga na voiture à rouge le ba mona nga na voiture à grise le ba mona menine ba voiture nyonso tuka ya yo sombara ba voiture ya yo hein chaque jour non ngande lo na boya na fina nga lokuta ba complexe pa wana oza ata na valeur non ya mwana certificat te ozo le la TV onga licencié diplôme na dernièrement avec diplôme na IPN na licencié Gloria Olangi yo to kene na IPN mais ya loba ISP yo kene to IPN au monde ndenge bozo balu ça ba kosa ko sabino et bon pourquoi soki oza licencié il faut les gars na TV ka naza licencié bino boza limité yango ye avec ne ko musata ke na ba diplôme na ye attends ceux qui sont licenciés, est-ce que les licenciés au salaire au salaire à TV? Et vous blaguez avec les licenciés. Maman, ceux qui sont licenciés, ça m'a dit. S'il vous plaît. Yo so mona Roger ngana loba titre na depuis ba Roger ngandu des années yo bi titre ne atika lobango atika lobate mais bato ba qualifier ne Roger ngandu mutamayele bato ba qualifier King Tequila mutamayele est-ce que boyebi King Tequila titre ne zani Roger ni ba Mirando ba qualifier ne mutamayele par rapport ba acte na posa par rapport ya ba dur nae ba maloba nae bato ba qualifier vous ne blaguez pas avec le licencié. Un licencié, c'est quelqu'un, une fois que ça, il faut être honorable. Hein? Une fois que le gâteau dans la banque centrale, attends, na OCC. Il fallait que le gâteau les entreprises. Les hommes les entreprises. Oui, sera qui licencié, mais il fallait être directeur marketing dans la maison mère. Il fallait être secrétaire général ou bien être directeur technique le roi d'été en Kimpoui. Mais
un licencié. Ce gars est licencié avec ma français au Lobawana. Je ne suis pas là vraiment pour le trop pour naïe. Parce que c'est un frère. Ngana to le loroté. Ngana to le loroté ça simple et ça problème à jalousie. Et ça qui puis Roger. Ce qui n'a mutu na mi ko chaba comme moi te ma mongo baby. Nga puis Roger na za travailleur. Ngana ko ma lobake bo changa bo chamutu boete. Ce que we rason na za son pouvoir te. Parce que l'orchestre, c'est Werason avec l'administration. Werason, tout, c'est lui le patron, notre chapiteau. Vous comprenez? C'est que ceux qui ont pu rejoindre au micro, c'est que présence de la valeur. C'est que beaucoup de point nous sommes en renaissance et la musique. Toi, groupe, ouais, c'est la renaissance. Ne blaguez pas avec renaissance. Attention. Groupe, il y a la renaissance. C'est musiciens attention. Gloria Olangi, au quotidien dans salon la classe dans le livre à Renaissance. On a des équipes chérie nanga. Attention, Renaissance c'est équipe Oyo et Longoli Batu, et ça le rôle Moïse le sauveur, papa na biso mukuna Longoli biso na Kana. Alors biso na Passimo be memi biso na Sengo. Renaissance. Renaissance c'est ça bilocoste. Yo mon Renaissance c'est équipe Oyo ke ba ke ba loroti jouer mon à Vita, ba ke ba loroti jouer mon à Mazembe, ba ke ba loroti jouer mon à Bou. Mais orchestre en zolo bana yomo yebi c'est ça les orchestres bilokos yomo yebi Renaissance bazuru kuna babimisa attends kuna babimisa mission neno asiko ayebana te babimisa so ke kuta kuna yara misemo baboka na zaiko so ke kuta kuna kuta misemo baboka na bela okuta ka mi koba est-ce que ministère rosa koba Droumé na minute nani abenga na Droumé ya kakol yo na kombo Koba, la tortue. Koba. Diego a chanté. Il a chanté. Il faut Koba, ma bourre dans la carte. Ça va être tout le monde. Il y a un Koba. Hein? Avatar. Comment mon Avatar? Brandon Avatar. Mana bino mona il faut mona mitike valibo. Il y a brigade. À boire on a publicité prémisse. Mokonzamoko dans c'est moko. Ah, mais oui, ça clé à brigade. Qui tu as présent ouais on appelle ça brigade na cadre et à prémisse. C'est cool. Non, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour l'information de Wenge Musique à maison. Mais pardon vraiment, Gloria Olangi, na bi internet en comment on aura et comment on aura polémique. Polémique t'es toujours le bandé vérité à l'ICA. Parce que tout le monde est de réponse na comment ça s'appelle na raga. Toi qui peux piroger à côté de la bouche autorisée. Nana lingue, bateau baota la biso ba retenir quelque chose. Moi bateau baota la biso na minute on banda qu'on a poto baza bato maye le mingi. Balingi ndenge na solo la ba retenir. Mais le roi ba piroger. Ngana tout à tolo te ka bino ne bokalfianga. Est-ce que aussi boyoka titre nanga? Est-ce que boyebi piroger so azana? Moi je suis le seul porte-parole au Congo, en République démocratique du Congo. Oyo ba pesa diplôme de l'excellence et ça n'est pas que oyo kutanga na diplôme wana na leka na ba RTNC mokimo bemona. Je suis le seul porte-parole depuis que le porte-parole bazala na Congo. Je suis le seul porte-parole oyo grande institution et pesa diplôme d'excellence par rapport à Moussala et l'on est na toute la tolo yangwana même en moi classe. Tant yozo le kana TV o lobaki ngana za soki boinga za yo biba oyo bazotalo se baba nan bazotala même abi mais ça c'est un con to kanga le kambo na nga BT puis Roger mto beda ki stagiaire na mto zo na msa skota nga ki stagiaire on peut nga ya ta lettre ozwaka te poyeba auto dictateur na miso abatu. Non mais yo ebi na biso ma musique non d'abord on a vu que stagiaire nga puis Roger na compagnie te nga puis Roger na za individu hein wana za ki sentiment na nga mawana ngai Mawanangai oh Arma Louvezo Arma Louvezo donc ezaki Mawanangai ezaki compagnie maison mère te vous comprenez ngai inde mutu na adopta qui est mais na pour former parce que na mona ki ezaki respect et azali rolata machwapanga oui machwapanga ba c'est ba pantoza loka mulongo ouais ezaki na ba 2009 je crois ba 2009 ba pantomo ezali loka mulongo ba machwapanga ezongi na temps ngana na mona ngote o comprendre na mona ki un jeune vraiment zola taba machwapanga pe ba wanda benga machwapanga dadi machwapanga kombo ne ngwa dadi mula ne koma na maison mère biso ne mutoto sokoli to bongisi dadi mo mais ye ba ye machwapanga mokili mombe be machwapanga o comprendre par rapport ya habillement na machwapanga wana bon
na bendaka ye to travailler aza permet nanga a retenir peu quelque chose et je suis très content parce que lelo a retenu peu quelque chose abongisa kolata aya pe na ndako na yebisa que comme tu es là ba info zoaka il faut zo penda kuna yoka pe ka zo penda ko na yolo na mosina bantu ba bakenda zo ba image ya bia za na ndako. Félicitations eza o ngana lingaki c'est ça c'est que moi j'avais aimé de lui parce que azali ko vendre na pas parents. Et nalingaki yango te nalingaki ke abongisa kolata nalingaki azwa ndaku azwi ndaku. Félicitations, je suis très content. Et voilà to kangi liboki ya isolo ya Pi Roger Sankara de Koutaé Dadi Mola. On parle un peu d'abord de Maison Mère après Matadi to ki ba concertation ki ya Lubumbashi to ki ba Tanzanie ba Angola. Wa ba surprise était belle en tout cas na zawa na ti ko tika passeport na ngai pa ye moko il faut ça un passeport. Oh bon passeport ça n'est pas identité passeport ça yelo ya ta binotin na bien est-ce que passeport ça yelo quoi grave yende ba on a foutu te pas avec stagiaire ba foutu stagiaire te et moi c'est comme amna pe na Congo ça les 6 mois bi comme stagiaire ça les 6 mois pour porter une plainte au monde ma amna 6 mois faut porter une plainte kasi yango na ya ba kango te au monde ma amna percé qui licencié depuis 2009 10 11 12 13 14 15 6 ans yango ma amna percé qui licencié pas avec oyeba te licencié bi droit na été yo licencié soi-disant licencié bazo nazo continuer toujours ko kumbelo en tant que stagiaire yo licencié hein ozo comprendre marambouté moi on a payé ça yango na que koloba na TVT quoi licencié pour bato bazo tala ba sekao on comprend hein donc bah voir je belé en tout cas tout matadi toye to beti awalobi to betaki na occasion la fête de la musique. Nous sommes mardi, mercredi, on a répétition la Zamba Playa comme d'habitude. Et après, dimanche, na Romeo Golf, et à l'occasion, il y a marche de santé à retrouvailles. Après marche, après les 4 juillet, na terrain BKTF, pour nous c'est Pesaba na Tchangou, na Massina, on a Torobeta, après total ici Angola. Angola production Zenani. Angola production ezali wana producteur azo garder na combo mais comme appelle Lukapa notre solana yemoko honorable ventrier la solution de Lukapa honorable ventrier donc kala mingi te to kende wana to beta beta wana siko soki matadi ya pamba ozo ki mandako et bon ce que Angola et bon Paris pour nous là bas na poto ba Christian Kino bazawana ba Dimitri Balodor ba Gisèle Yambamoto maman na Jo ba Karine Lukiata Karine Mbala Ginette Mbala bazawana on comprend ba Nicole Ngomba ya Guilain Kela de Switzerland bazawana ba Felingonda ya maman Adam na Lyon bazo benga présent Don Nali grand frère présent Dom Nali wana fidèle ya maison mère Tilelo président d'homme na Lille bazawana ba maître Emandongala bazawana ba ve Jeff Wembadio bazawana bazana besoin pe Pi Roger na ya ba vena so tiba donc tant to beta Angola keba na kota pe Paris wana ya ndenga solo ya ndoto te po comment olalo la muki ndenge madilo embara ya Jean Boyinga tinate alala la muki aboyinga te bato musu ba koma alala lautiera na Paris lobi na nga tonga yo lobo beta tour une semaine à Paris mais dimanche aux na kini jeudi au lobi go beta une semaine à Paris une semaine en ndeni Roger, les gens bête tout ba non vérité pe. To ba maison mère so ba disque bimi, to zo yo kango par tout le monde dirait génération ya siko on dirait hein tout le ba vérité. Ba héritier tant ba non ba comment s'appelle ba miel de son, ba tadé, ba teka, ba ya ba ça ba héritier mal à l'aise mais ba génération ba Arkeli, ba Ferrari bitumba teka Nicolas to mona Nicolas mazo bunda ba TV ba ni maison mère faut soutenir bon il faut soutenir maison mère. Mais yo monte que bana batulaire ba pakati mamomba yo mona ngote ba petiona ba na on peut passer ka génération ingeta ba ebo mbala moko ba yembi banzemo na ba kitoko batu ba se plan ngo eza banzemo so bi na ingete e ba fonzembo batu ba se pe na ngote yango moni ba kolo na ngo ba pakati mbango Roger, dernièrement le bail la mais na yo ne se na zoloba au 4 ans non ba sakali kamboli ngolo dernièrement le bail ki ba kimi pona conseil ba bota uniforme le komi ba no ba kimi si bango tant na lo bail bon na lo barape na banzemo la ngo simbité yango ba kimi na lo bango ya malo balanga na lo bango na banzemo na bango simbité
eza banzembo oyo beti na ingeta kolongola banzembo emo phénomène Werason ya banzembo lokola ba Nicodème ya banzembo lokola ba Tade de Montikil ya ba Miel de Son ya ba Café Room ya banzembo lokola ba Limousine lelo chouchou de tous les Parisiens bana mikili nyonso nango aondima limousine te nango azondima arkelite pito lukaya et boalotin et tu n'en parlons pas ya za procureur au monde lelo oyo ingeta lelo sur le plan mabina ya oloba route ezate po yo mo yebi mboka mo e kata fumbwa yo mo yebi bloc adena e kangi mution surtout yo mo yebi ma bersa sel na rati album oyo donc ezama mukuti oloba te bano baye ba na mpepasika nouvelle génération on comprend ba na mambo ya kitoko zuwa po public e sepel na bango po public elingi bango yango moni ba mbangwa makasi bo. Tout le monde a bien c'est une maman Loveline Souzi. Maman Loveline, hein? Maman Loveline, ouais, c'est un liban à ma casse, voilà. Maman la belle ça boy. Habitant ou Fabrice à Longwaka, beaucoup ça a été tant album bimika bon maman en abino. Tant on peut hériter ko bimisa, beaucoup mi c'était ce que simi bo finga quand bo compter bo tina souka. Donc yo selon yo considérer ngala do finga bato. T'es pas ne bozo lobana kami ko loba ki ngo pa Fabrice te bondima Fabrice bozo bonne bande tanga sali ka simba komi mwana biso mwana yo si omoni muta maison mais na ngo komi porte-parole à Fabrice okumisa wananga oh esika ni na émission ni yo moni muta maison mais afandi abeta masola Fabrice non Fabrice azali et pas nga za petit frère nga matete mwana biso ki nchaku banini na opesa mbote le kabata Christian de Corne on comprend. Sara c'est le na malamu bato mokilendimi isa yena ba fanatique na ye mais maison mère te revendre tête to beta masola Fabrice on peut te retirer le bâton dans le route on comprend Sara c'est le malamu to betele maboko ko de maison mère so mutalongwe ezaka fofinga bolo bakama bimba bimisa nyoso aye passé ala nda 140 bila longwa kabisa makambo so abile leka faire même bolo bato nyoso pourquoi pas so mutalongwe bake mwana koli abina ndaka baboti akebi ezaka fo bolo ba to tourner ko mikolo komi bo tourner page to page te mutu nyoso rolongwa bo sakara lobaka na TV nyoso rolongwa ça sali 40 power ya ofinga na lobby ba finga mutu te me ba yebsa ne mutu ba vérité omoni ba oh maman na ngai ba yebsa mutu ba vérité omoni mutu tanga zo bunga il faut zo nsena nzela mais c'est la maison mère o na ngwa longwa na calme pe ba finga yo so mona biso loba mabe na komba JDT o so mona maître zelo non oh maître la musique wa zeko tu maître banini ba finga repe pa ba tumsusu oh maître la musique la nzembo kobina ko sepesa bato maître Robert bato za na musique azalate na musique azalate article pas azalate babanga mutu te ko maître azalate na lobby est-ce que aussi mona maison mère et loba mabe na komba JDT et retire la polo bate po JDT se respecte aussi mona to loba mabe na komba mutu lokola Serge Mabiala Mimish Baz lokola Emel Alias est-ce que yo so mona to loba mabe na mutu kombo lokola Emel Alias. Parce que Bazak on se respecter. Si tu ne te respectes pas, bakola qui sope que ozobunga bazon so lanzela. Il est le commence à lobby bazon so lanzela o ba fingi. Ba fingité, c'est simple vérité. Ba finga raté. Ba toana na tangelo ba tolwa ba JDT, be Meli alias, ba Serge Mabiala, ba Mimish Baz, ba japonais. Ba toana bele ba flamme kapaya o ba longa maison mère, ba Thierry Santé. Le roi ba fingate. Le roi ba lo ba bilobelate. Bazo tambola na nzela yo so mona biso to fingi bango ou bien to lobel bango non ndenge mo pena bato pe bazo longwa lelo soko longo no maison mère oké ko sa musala ba ofingote o man Fabrice ozo tanga awa alongwa maison mère lokwa mtalongwa te ti le longa na ndimate ke Fabrice alongwa maison mère po tozana et toi un certain mardi na répétition mercredi que na poto to yebate ba se so Fabrice na poto to ndimate et s'il peut votre album et bimi ba to sepeli yo so mona biso to ke lobele mabe non brigade Sarbati alongwa yo so mona maison mais ke lobele mabe non parce que ba comprendre que nde ba longwa na ba ke ko sa musala po ba valoriser mettre na bango Werason o format bango baboli kama formation bien encadré kasi yango na buzo bango yango na kata maison mais ya Werason oza leader tango bima okomo boya
kasi buzo bango nango wana ti yo comprendre tant que bazo sa mutu bonanzela o ba ofinga non bazo finga vocal OMB ya weranso na rappeler kaka et na bengo pe meilleur vocal te na rappeler kaka ke ba flatterie ya bongo ezala te na musique congolaise tango za na kati oza ko flatter tango bima okomi ko wangana après on a licencié ngana abu bato ba otalo ba monozoba parce que si oza capable si oza un homme il faut la go boya na kati là oza na kati ale tango bima okomi ko boya o moni teke ezo sopao o comprendre biso finga raté ba téléspectateur bon qu'il me mande bo tala biso to finga raté to rappelande ba toi vérité eza vérité. Or on va net nga pi Roger naza porte parole loko la Roger ngando loko la Mosaka o ba boujarate depuis ba ebanga na maison mère des années ba série mo alongwa raté avant azora suspension ba série mo batika alongwa raté akenda orchestre nini avant na ko alongwa na vanda akenda orchestre nini kolongwa ezali ozali lelo na salon la classe oké na salon mbika oké na salon bikedi oké na salon boye yango na de kolongwa mais il y a longate ndesi ba biso api Roger to longwa te mais ce qui aime porter parole ça va porter parole Sony lelo ba monyo na kibinda nkoy lobi ba monyo na ne pas papi chimanga lobi ba monyo Marie Paul lobi manda chante OK ti na ba yuda di Congo ba bengani yo so ba biso vérité wana ba fingio ba fingite ba biso ne vérité lelo ba to comme ko benga ko finga eza ko finga te. Affaire Chiquito on a ta maison mais na mukuse c'est vrai ou c'est faux Chiquito on a ta groupe on musique à maison mais ayaki ko luka ça la test semaine nanu à 8 ans na été ça c'est test n'est que public ndimi on dit mais ayaki na mona que jour moi ayaki ko luka ça test si quoi non dans la salle test n'a été. OK voilà c'était là puis Roger avec le long temps arrivant notre rubrique l'invitation signifie quoi puis Roger c'est qui est mon roi ce qui est vous avez marié te nazalaka marié na kala nzambe abenga mwasi nanga mais nazokebisa pe yo dadi mola soki ozangi mamba kofinga nga kokotaka te na makambo oyo etushaka vie ya moto tu te dis licencié mais ozoloba makambo eza na bomoto te okomprendre soki moto azalaki mwasi moto akufi yo lo comme ça on nzembo de yo lingolo ba ke na vie na yo na famille na okufela te okufela ta papa te okufela ta papa lekite okufela ta noko te ata ndeko mo na famille na kufa te on ne touche pas mambo oyo ezo atteindre kata mutu parce que yo posant le monde musical on comprend li banga les 8 chakou ndeke ko sekate. Voilà, on a compris que mon loba, ce qui est là, remarqué les sous-sous, balé les sous-sous, salle mort mon aîné, babi me fait quand fait invitation, baché Roger Ngando, baché porte-parole, on a rocha, na tcheka Roger Ngando, na tché porte-parole, il y a garçon plaisir. Ah garçon plaisir, papi hein, papi, garçon plaisir voilà. Natie babi opesa mutu moko invitation opesa nani ça va te Roger Ngando batie garçon plaisir ba mi balé kara invitation tikali moko ba opesa ka mutu moko na opesa oza dispo bango ba roza dispo yone mutu opesa invitation bango to baza wana ko yebe invitation moko opesa moko kaka tikali peka moko en tout cas non opesa ka mutu pour moi nga puis Roger ton invité mutu avant la pierre le casse na benga na ndeko na za mo manifestation mo est-ce que Rosa dispo so ga ebisinga agenda na ye que Rosa disposer oui na pesier mais ce que Rosa disposer te na pesa Rosa dispo ponate hein na ponate bango tout ba porter parole voilà Roger Ngando garçon plaisir bon tu vas porter parole nous sommes arrivés à notre rubrique l'invité prend la place de présentateur. Puis Roger, ce que vous avez dit, vous avez un plateau, c'est micro poser une question, moi qu'on a une section on poser aussi micro, on nous aime barater mais surtout on va vétéran, c'est micro question on poser. En tout cas, si on a posé une question, na retournera pour une émission internet, bolingara polémique,
Pour une émission internet, il y a polémique. Zakari bana musala émission internet. Zakari a sala la polémique ya boyete obino bolo sa lelo internet. Lelo internet c'est comme il se ba bengisio. Et ça pour tout noka ba question ya mutu mususu. Yangwana nazo kamwa pourquoi na tout na pas ni bolingaka polémique. Ce que tu as bien dit, pour nous répondre à la question, tu répondre à qui nous a posé pour répondre à la question. Signifie même que musique à maison, mais pas comme musique à l'élo. Maison, 4x4 pour cabraliser quand la polémique. Oh papa, il m'a sali polémique, il y a un régime à Rabakabani. Les autres les marqués répondent à Baro, ça carré de ça polémique pour les marquer pendant faire comme le faire et bien la faire et j'ai des AJDT. Signifie que la musique à Congo na ban TV na tout temps la na polémique pour simla ba député Koutou ba ça la polémique n'a parlé. Parce que moi tu peux contaminer na ba politicien. Polémique est comme na politique. Kasi yango na mkoza mboka polémique, j'ai dit que ça la polémique ta démap. Pas multiplier comme belé. T'es tout me j'hésite, tout sur entre biso na biso. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à tout le monde dans les bisous partout dans le monde, dans Congo Lengi TV Monde, de Gracia Mbizi, Lydia. Je dis merci d'avoir ma mère Mélise Bamutema, tous pépélés en bétolo. Pourquoi pas, Babi, aller Django, le roi de Chicago, mon Miradjabou, Babi Moutoua, Koboa, sans permission. Au Simbama, on a un message à comment sur Facebook, moi Miradja balobi bobo avec permission. So bobo sans permission kangami moi Miradja pourquoi pas papi boto nzambe na bango papi boto respect. Choisis ma tata. Grand frère propre, merci à Jean-Marie Lukulasi. Merci à vous tous. On a tout compris. Si tu pour tout mon thème, si tu as Rex Puluku, Didier Kabongo, Loris la Congolaise, Gloria. Mika mon caméraman, pourquoi pas Tracy. Merci à vous tous, Mike la Duchesse, Apo Ferenz Babi de Londres, en faisant le Fatou Miracle, Nzambe artiste comme elle a moi aussi. Oh l'équipe on n'y son amour la Fatou Miracle. Tu gang la Fatou à l'équipe. Nous sommes arrivés à la fin, on se retrouve prochainement avec Gino et quoi les Caporel de Babi et Azoé Mana vrai ready ami ici. Azoé Mana ba misa minine pourquoi parce que l'album est Zakito copie Roger. Est-ce que l'on micro? En tout cas, on a le bara sombele suka sanga bolobo suka bingwala na tondi bino botondi banso bo piaki biso mato ya bino na tina boyoki manaka matali mwana mboka wera son na ya nola kaka na mituna mie mwana mwasi Gloria Olangi ya tunaki mwana mboka Piroge na tina ya boyebi manso mazali ko leka numéro nanga eza 09 98 12 30 62 09 98 12 30 62 ou bien aucun 089 13 24 402 089 13 24 402 Bambote nanga d'abord merci na salon la classe ndeko nga na telemaka merci na salon la classe salon o ezwami a na Kinshasa na Rompo Willery ozana Paris ozana Londres na Suisse ozana États-Unis ozana Canada oza excellence oza grand homme d'affaires à mokilo soko ye Kinshasa lingo bima bonzenga obenda beauté salon eza moko na Congo salon la classe très excellent et pas yemoko Jeff Wembadio Jeff Wembadio bambote na masa nanga musée FBI garçon propre na Namibie Apocalypse Bella le sénateur des États-Unis bambote na Pichumbongo des États-Unis na bosanité maître Emando Ngala na Paris nazo pesa mbote na Jeff Wembadio la classe toujours bana salon la classe bato bazo sala wa nazo mona na caisse yemoko bazo benga matata mponyo ya kazi ya salon Ritz Colomi donc matata ponyo ya salon la classe bambote trop na Gaston Lutumba yemta ya mbibiso awa et na bosanité o akata Piroge stu ki bomona ba beauté Serge Mamboulou mona mobile mo kitoko taille Serge Mamboulou mazana est marié bambote trop na venanga Emeli alias de Mingongo papa na Kerta motema bébé Nzongo bokilo bato ma Pauline Nzongo bambote na yo papa na Kerta papa na Samantha papa na Herbich bambote na ngai pa ya Christian Kinois na Paris Dimitri Balodor Mère Adèle na Paris wana na Kena Londres na zomona venanga Aimé Bangula de London na zomona Gauthier Mascotte na kata Londres Mère Aniti Mambote donc batuyon surtout balinga mona mboka Piroge boze belé na habité bobengaka ba ope ba sepene mission bobengaka to bengana na pesi mbote na massa na ngai na Allemagne
Marc Kadogo Manzaka mwana papa. Donc bino tout bozana mboka mikili ya poto na bosanité ya Jonas Mbese grand frère propre ya patron ya Jonas Mbese nazomona maître Guy Badjo ya Guy Badjo ya Rojani ba Mirando Tibasu maître Titeya bino nyonso tout don la linga bino trop ba mbote puis Roger Yeyo na pesi le numéro bobenganga ba conseil na bino na ngo besoin ba conseil so ina dérouté boy sanga so pe na ke bien boy sangai naza bino yo bigaka motakoka zala tena mokili. Merci. indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu vedi Congo leng mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi capsa donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezali range ezali on doit okuta là na moi Mirajabu